Kutali malamu katina émission oyo bon la kabongo mikolo mission samedi à partir il y a 22h émission bino grand show bande ko balande bino nyonso benda mbote bisika bozwami pona ko la émission na bino oyo vraiment yaka na ba chaleur oyo yaka na esengo na kata mbote na bino nango lelo tozungi na émission oyo na bande ko na biso ya vuvamu pona mbala misatu ndenge na bémission l'équipe le blague yango awa vuvamu et comment bongo unité de mesure kat na émission oyo ko bay ban so bay baleka na émission oyo moko akokisa chaleur moko akokisa masola kitoko ndenge vuvamu asala yango te nango na senga na bandeko nyonso o batali awa ba testengo na bango maboko makasi ya motango lelo lobe zaki lobi lelo zabongo lelo parce que lelo ils appellent ça grand chose chaleur ya makasi et aux alakata émission oyo yambo tema bongo sonyanzi la papa kuzala pa Angola oya c'est vraiment kambi ya vuvamu to kopesa mama loba pa ya ndeko na biso les grands producteurs bayone mbote na mbote Charlie esengo mingi na ndenge vuvamu papa Koussou Azoko étonné toujours public congolais en général et puis à comme unité de mesure dans l'espace culturel Nabiso et les lots pour découvrir sur la diversité culturelle il y a groupe et les lots papa Koussou Azali on a pour expliquer biso mingi vraiment na sepele mingi pona et loko zo kaka munene donc vraiment merci mingi. Voilà, merci beaucoup les gars pour les terres Bayonne. Les lots m'a conversé délai d'être lobby, les lots eza les lots. Le bête qui lobby c'est les gars qui les lots eza les lots. Néanmoins les lots papa Koussou Songandi là aye les biso makambo ebelé na programme ya émission oyo to kozala bona bande na biso orchestre mapuku matach. Baza na biso awa bokola na bango na bango ezali koya. To kozala bongo na bande na biso ya troupe théâtrale Vuvamu. Baza na biso awa bokola na bango pe lokola. To kozala bande na biso ya orchestre Ndinganza la Panda. Baza na biso na émission lelo. To kozala bande na biso ya mbonda ya ballet baza na biso awa malengo mbonda malengo baza na biso na émission oyo. To kozala pe na bande na biso ya sport lisano ya Sahara. Ko ezali bongo box pharaon oyo ezaki moko bunda bongo na Afrique. Lelo ko découvrir pour la première fois parce que Vuvamu azo kuno la bino makambo eleka oyo bino bobosana yango et puis na suka ya masolo neto kozana na bana oyo bakende sango bana oyo bazo ko bongo lisa mokili oyo ezali bongo bato na biso ya griot matata bango nde baza na programme ya lelo na kati na émission oyo grand show yambo to pesa maloba epa ya Sonyanzi la papa Koussou to ito bona sengo na bino. Les gars portés à lobby, ma camiso vimba kaka. Et le surtout pour la 13e fois, na kati ya salle ya mama Angebi pour na kama bino bande ko na biso ya Vuvamu. Tebite esengoni noza nango puis tongite ba mama ko na bande ko nyuso na biso na Angola, na Afrique, mobimba, ba na biso à l'étranger na mboka ba pa appelle ko ba na biso tongi opesa ba mo ile ba moko boye ba comprendre Vuvamu soki na moi vraiment que c'est l'élément. Matonda mingi ndeko muswaima elongo pe bongo na ndeko Bayonne pe na bandeko banso ba tozana bango na kati ya salle oyo pe bandeko balandi na bisika binso biye bozwami esengo tozali na yango
ezaka kwa bolobi unité de mesure mokili na période oyo ezali ko traverser po bato bazala distrait te esengeli bolamusa bango nzoka unité de mesure ezaka nini soki olobi unité de mesure par exemple tozwi mètre to litre soki olobi kaka centi fotia mètre to litre olobi desi otie mètre to litre donc oza kokende ndenge wana ti oya koma 1 mètre mètre hectomètre kilomètre donc sika eza bongo ke soki olobi kaka tolingi tozonga vuvamu tolingi tosala vuvamu tolingi toloba vuvamu tolingi tokanisa vuvamu mpona nini vuvamu zonga na esika oyo obungelaki lelo tokoloba ebele te kasi tolingi molongo mobimba mpe bongo RDC bayebaka te neleko tozali basengeli bakanisela na motindo bazokanisela wana te kasi bakanisela na motindo ya kozonga na esika tobungelaki mpo pasi eleki Nango papa Nkusu bolimbisi po tozwi maloba na lombango mpenza lelo tomoni lisanga emunene tomoni ba orchestre ebele tokoyeba pourquoi ba orchestre ebele na kati ya Vuvambo parce que toyebi na bayamba mosusu musique ezwaka place moko boye eza kutu ministère mobimba oyo bango babengana ndenge na bango toyebi te ba orchestre ebele boye ntina nango mpenza eza nini na kati ya Vuvambo mosala yango eza kaka kolakisa makanisi te moko akoyemba lobi ayembi nzala mosusu ayembi bana baza konyokoma mosusu ayembi kaka bongo ezali po ete bato na kati ya biteni oyo misato to na masano nyonso tozali kolakisa bato bayeba periode tozali kotraverse mpo bato baza distrait nde ntina wana toyesi yango monene tolakisa bango biteni wana nyonso misato balongwa na distraction eloko moko na ngai na bakisa lisusu Charlie papa akoyebisa biso secret na ye parce que kala mpona koréunir badiversité culturelle ezakosenga sango moko azala na kati neti kala tomonaka père Bifalo aremisaki bana ebele bayaki e soki sango aza na kati confiance ekozala mais ndenge nini yo oza moto moyindo mais bato bapesi yo confiance e ozoya kaka monene sur le plan culturel matondo mingi omoni papa Nkusu nsongi ya nzila aza lokola asangisi na badiacre bapaster bamwalim baimam baevêque ti na bacardinaux ti na pape moni mpona afrique mpona bayindo mpe mpona molongo sikoyo lokola akangisi nyonso wana omoni to aza na facilité po secret mobimba yango wana azali nyonso wana voilà bayono nayebi ete bandeko na biso baza na biso na ndako na minute oyo bazoluka bayeba vraiment makambo yango osala ndenge nini alors tozosenga na bandeko na biso ya makuku matato babetela biso miziki parce que yango nde toyelaki awa yango nde oyo message bayindo banso baza na kati ya mokili bakolanda na yango tobeta maboko makasi mpona bandeko na biso makuku matato